balobaka troupe mabeza la kate ba chef ndia mabeza na pese exemple lokola na CNS conseil spécial matière sécurité batie na 2019 batie la qui est 3 AP assistants principaux basa ba assistants principaux il y a chef d'état auprès il y a conseil national de sécurité lelo assistant principal wana au sala intérim yé à côté na service à sécurité na 2019 a eu première formation na recyclage hein ba notion na élémentaire ya renseignement na 2020 après 2 ans na ndambo a commis ko sala intérim ya conseil spécial ya matière sécurité asimbi sécurité nationale na ya mboka mobimba na on a 2 ans formation na 2 ans pamba apôtre Thierry Bongo Tolandi à la mission de Kaki à l'objet nani François Beya avec une intention ça coup des dates dengue le baki na mission de Kaki bon ce que dali bongo alors banani bazali na base ya complot contre François Beya utanga ki bango tesuko ce que za bongo dengue le baki avancer alors banani bazali contre François Beya bon d'abord peuple congolais oui c'est bien donc il y a liboso scénario banendengene na betela kibino na mikolo ele kaka na vendredi passé liboso ban parce que pour ça la coup d'état na 2019 lelo azali numéro ya ANEL ajembelo ba utiliser ki pasteur moko ya muluba wana na kotanga komo na yete na bangi yete mais ezali pona zana église na bato belé na limité pasteur wana akio manipuler prophète moko ghanéen prophète ghanéen apesi prophète mais ça ali na mboka donc ba sa président coup d'état ezala bato misusu yalo kwa neti bato ko ba François Beya wana formation ya zui na militaire a telemi militaire ako kima na Sénégal kuna ezali ba chauffeur à présidence ba protocole à présidence depuis ba Abdou Diouf continuité c'est ça l'administration ba maîtrisant ba vendre ba protocole donc président okuta bango akuti bango et des autres comme nous comme de famille donc ça non akuti pourquoi parce qu'elle a ba matière mususu trop sensible l'air pas hier bon il peut y arriver dans l'expérience il peut y arriver ba jo c'est intérim au salani ou qui fils maison il faut le kaka ndenge la ka to monaka chauffeur azu passé bazu aide chauffeur a pesier à Hollanda orientation à receveur habite bima 4 to bima 4 to sala que escale boy to so boy era repos boy à Hollanda mais yango ekité ya zu formation te parachuté pas parachuté pourquoi parce que révolution salamité ngai na bandi na 92 lelo na 30 ans donc kalamingité dans 10 ans il faut na zo retraite il y a service mais il y a sali 2 ans à diriger service soit munene coordination mudangana pour fungoli question yo zaina bantene mwana mboka tiyo mudangana zugo bana kibilo buzana ko bete mudangana ko zugo bilo service angwa bilo bolimbi ça question parce que na yambi un expert vous allez conseiller personnel ya François Beya bosimba ki sécurité ça ba question c'est que na tout la population mais ote ka sécurité moté boy ba kate mudangana ko bino ba François Beya bon question poser question bien bunagane koi tango François Beya zate bunagane koi tango François Beya zate ils habitent dans Longwe makamuni se ko paralysé à partir de février tineti sikoyo sur les 26 provinces 21 provinces examinées déjà minées Kinshasa examiné ceux qui ba tuninga na pongi armée sana ba armée président Ndenga Zaboye il faut restructurer les sous-armées eloko moko esalami te président mpe ayaki induit en erreur problème na biso ezali bato bakosimba diplomatie baza badiplomate te bato bakodirige baservice baza bafliki te totala te ke armée mpo na président non président akokende armée mpo na mboka Pas de l'autre sala oh Genève a sa fidèle à présent oh bongo Genève Mbala a dirigé qui armée plusieurs années plus de 3 ans a trahira qui présenté a sa fidèle n'a été non on est bas discours moko ya fuite en avant
ya baventurier bato batie bango na armée badiriger armée tokovanda ti même après 100 jours pas besoin baloba kaka 100 jours bopia bango na 100 jours évaluation 100 jours eloko ekozala te ezali équipe moko faible makambo ekomelaki Kasavubu, makambo ekomelaki Maréchal Mobutu, makambo ekomelaki Musée, makambo ekomelaki Joseph Kabila, et sengeli normalement président 5e président était yaye. Ba prophète wana, o ba monaka coup d'état. Ba service à sécurité ba monaka coup d'état. Président ça ko courir un grand danger. Nani akoloba muta akoloba zate. Akoloba zate. To vandite, to tala kakati. To tala ba service ça musala. Service ça musate. Station ça na rouge. Station ça na rouge. Mutakolo bezate bafandi bango renseignement intérieur ne extérieur spécial à tchaki ngwe pananga naki na bantenne na niveau intérieur naki na 40 antennes donc 26 provinces na babeni babunaga na partout na bantenne bazalaki olobi ke mutaboye vana na ndako yebisa biso sommet ya CAC utuko sale mokonza mboka a pris part ezali likambo tali Afrique alors yebisa biso lecture nous sali na oyo sali mana sommet tango président de la République Félix Tshisekedi a eu pouvoir monde entier nakoloba bien monde entier parce que naki ko gérer renseignement intérieur et extérieur opinion nationale na opinion internationale babandaki toujours ko féliciter président par rapport na droit de l'homme fayi musu ya CAC zali nini côté droit de l'homme sur les 11 pays nyonso ya CAC sans exception pays nyonso ezamabe omoni dossier à est peuple congolais senge boy belo moko même lelo soki bato bakoloba isenge politique à bon voisinage bato mingi lelo bakolinga guerre ngai nayebi ba histoire ya guerre ezeloko mabe tango yo kangi journaliste yo service à sécurité la police ANR CNS police judiciaire okangi journaliste o journaliste obi ba propos moko boye ya mabe. Mais pourquoi après une semaine, après 2 semaines, pour libérer les journalistes wana? Parce que ce qui est à propos mabe, il faut qu'on me mette tina souka. Yo prestige kaka nini aner to kangiye. Bakangi ba journaliste ba ki olia na hôtel yo, ba ko lia boye pour bokangi bango. Bo sala ba biloko ya ba dirango. Ma Mission TV, le miroir du monde. Sengozali abiso baimboka papa sentinelle wakubatela kolo lopango na bana kolo lopango. République démocratique du Congo, mabele ya Vuluzi Kimbangu, mabele ya Musée Laurent Désiré Kabila, mabele ya Patrice Emery Lumumba, mabele ya Maréchal Kondo Mobutu. Mabele oyo toyebi batu ebele batika babunda pona Congo yo mwana mboka Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba mabele oyo sangisa bandeko ya solo na bolingo kasi Congo zali kaka moko bitumba epai bokabwani epai papa centenaire lobaki ete sengeli atala na bokebi po ete Congo esengeli ekende liboso na pesi mbote na bakongomani oyo bazwami libanda ya mboka balingaka émission na bango chaque jour du lundi au vendredi à partir à 11h p en rediffusion à partir à 19h45 ezali sengo mingi po ete papa sentinelle chaque jour ayaka liboso na bino pona kopesa bino basango na tondi botondi na bandeko ya diaspora na lobaka ngo ete PES TV est suivi à travers 2 bouquets Canal Plus Europe, Canal Plus Afrique, Wap Bolandaka Biso na baitando mususu na 349 ezali sengo mingi. Ba réaction il y a émission na sala qui na apôtre Thierry Bongo. Ezali ko continuer ko se poursuivre. Na ba réseaux sociaux to comme déjà na plus de 13 000 réactions ya bateau bazokoma. O ba ko landa ba ko benga. Bande ko balandi 4 jours seulement. Bande ko balobi était lukela biso apôtre Thierry Bongo. Tozali na besoin na epoto yoka mituna ozo na ngo posa ayanola. Mwana mboka François Beya, quels sont les motifs oyo bakangela kiye? O azalaki conseiller spécial ya mokonza mboka, atali conseiller spécial parce que jusque là nanu balongoli était boyebi était azali la liberté provisoire ala mikila poto François Beya boko mona na bilili.
quels sont les vrais motifs? Parce que tu as qui apporte Thierry, a dit qu'ils ont un motif d'arrestation. Et ça, les Congolais, ils sont là, wana bande ko na biso à Londres. Ba ko tuna pe ba lobi ete mokonza mboka azali moko oyo a participé na sommet à CAC. Makanisi na ekozala nini? Maintenant otali François Beya. Baling ba eloko za na base ya arrestation François Beya. Pour nani na bolingo mokonza mboka za na yango apesa ki François Beya. François Beya qui ne kolingeli boule ya coup d'état bande ko balandi. Congo oyo papa Santaza koloba mokitanya mokonza mboka koleka na ba élection. Toboyi ba coup d'état, toboyi ba bloko leka na Budangana, toboyi makambo ko lekaka na kwa mutu eko sala passe. Question mususu ezali lelo yo. Est-ce que François Beya denga zali wana akoki kozala su na bolingo ya kosala na président Félix Tshisekedi? Est-ce que François Beya après arrestation na ye denga moko na Vital Kamerhe après acquittement na ye après kolesa tana boloko moyibi Vital Kamerhe lobi juste acquitté François Beya coup d'état makala lobi liberté provisoire. Est-ce qu'à cause d'un sengo ils n'ont pas kabongo bolanda qui vidéo timanga lobby oh non oh ma partenaire oh muyibi oh tout ça va investisseur na comment mon kozamboka ba vidéo circulé pas arrestation makala liberté provisoire il y a mon kuta démission qui est-ce que bato lolengo na cause na posa les sous ba bimi ba travailler na mon kozamboka fait Tshisekedi Tshilombo tokobeta masolo bande ko Congo Brazzaville bango pe ba puna ba question na bango bande ko France et Afrique du Sud ba puna ba question na bango bande ko Allemagne dans lobby 13 000 réactions bande ko balandi 4 jours depuis et ça depuis la bande masolo on a monaté des gens qui écrivent qui posent des questions 13 000 na habité na ko banda wapi na ko suka wapi parce que tuna ezali belé na retenir quelques questions o sengela tuna mona mboka Angola pe tuna kimituna bande ko Suisse ba tuna kimituna Nambandaka batuna ki mutuna babi apôtre Bongo akamongala zaka mongo akamutetela zalaka nini bako comprendre apôtre Bongo te et pour ni abeta masolo mboka te toko beta masolo merci mingi na bato Gabon bato Libreville bato Cameroun bato Kisasa Tchangu Masina batuna ki bituna to lobaki apôtre tirer sengela zonga et dans sengo mingi parce que to kolobela masolo wana bande ko balandi sengi to iba qu'est-ce qui se passe parce qu'il s'agit ya makambo mboka. Invité dans l'apôtre Thierry Bongo, ou Azanabiso Elongo, proche collaborateur, conseiller personnel, il y a François Beya. On a conseiller spécial du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine. La paix c'est mon mbote. Batu balobi na tunona motuna oyo. Apôtre Thierry Bongo, ozanani exactement. Ozala kelima, ozala kamoto. Obanga kate pour nani. Bon, ma pesi bana Congo partout modèle na remercier sous chaîne STV. Bana Congo na niveau ya intérieur, na niveau ya Afrique, na niveau Europe, na niveau ya Amérique, na niveau ya Asie, Océanie, Congo za partout, ndenge ba soso pembe azana mboka. Ma pesi bravo na bandeko ya internet parce que nombre wana ya plus de 13 wana 13 000 eza ba réaction vrai même na YouTube on peut na otala ba réaction positive bon na misusu pe ba ki na inquiétude muke comment apôtre abimisi ba secret d'état tokolobelango ba réaction zebela wana eza ba réaction bon reçu ngape na za na oya nga ba réaction ya ba service donc na bimisi secret d'état te ba secret d'état za toujours gardé mais esengeli opinion bakaki peuple ndaza souverain peuple congolais a souverain ngana yakinde ko informer peuple parce que peuple lobby conseil spécial azana bana azana bandeko azana madame na Emma Micheline lobby comme balak sarabango musapi moni mama Micheline mobene ngaka sa coup d'état yono moni grâce Beya papa na ngaka sa coup d'état non isengelaki koloba ezambala liboso te na loba ko défendre batu. Ce peuple se rappelé, tant que Bakangaki, Moussala Nzambe, Koutino Fernando, j'ai été le seul homme de Dieu au Bandaki pour défendre Koutino Fernando.
Baidi Kapende, bakangaki bango, j'étais le seul ya ko défendre bango. Même John Numbi tango soki ba problème, ngayo na défendre ki John Numbi. Donc naza yango mituna bato apôtre Bongo ozakelima obanga kate. Est-ce que bato ba ko banga koloba makambo yo vungola. Donc ngai na défendaka toujours bato yo baza omoni Yesu alobaki apesaki exemple ya hôpital nazaki na boloko naki na hôpital nalaki na pasi donc muto na prison même nzambe saki pasi surtout ceux qui baza ba innocent donc yango na bandeko senge to loba eza critique te to ko yebisa peuple souverain o ya votaka président o ya votaka ba députés nationaux o ya votaka ba députés provinciaux o apesa mandat na ba députés provinciaux ba voter ba gouverneur ba vice gouverneur na ba sénateur donc peuple il faut respecter peuple souverain na poto na France na ba Belgique na États-Unis peuple ba bombe la information te bokangi bata maboma o baza d'origine rwandaise il faut boyebisa peuple na journal télévisé to kangaki bato ba rwandais lelo basé sikatel mais et non to bombe la peuple mais peuple nda pebino mandat donc il y a des informations au bopé ça peuple même ils allaient information ils ont touché plus au sommet mais ailleurs ah ce que le but traqué mais ailleurs ils allaient mais on les a rappelé bateau parce que nous rappeler que vous allez au travail dans le service de sécurité vous allez dans service à renseignement vous allez dans service à ANER vous allez à CNSS na CNS alors pour nous le bino ne bokena ko traquer bateau oh non outrage oh boy oh là vous dites qu'il y a des informations on peut ça la peuple souverain mais ailleurs tout d'accord mon banda na ba mikoleleki ceux qui nous donnent ko ces informations pour naé à ce sujet faut kangaye tout ça et même des journalistes nous les voyons quand des journalistes donnent des informations oh outrage oh bo kangaye bo soyez tout ça oh les boyo kana mutu boyo kaka ba tout bino bato service merci ça préoccupation mais la photo ça boité il y a préoccupation bien na ko pesa exemple moko Armand, ça c'est Oyambake Mingi, président du syndicat ya Onatra SCTP. Tangu bakangie, parce que grève, action ya ko gréver, ils ont reconnu na Mibeko. Mais bakanga kaye na boulevard, bakotise na piquet, bakotise babetier lokola Niama. Un syndicat qui revendique les droits, bakangie, les droits des travailleurs. Bakenaye destination inconnue. Place wa zalaki soki arma o sasa olanda goloba ko seka golobe zafre muto abengaki ngai abi honorable bakanginga na na kalufungula automatiquement na bengi conseiller spécial François Beya Kasongo na ebise na bi bakangi arma o sase pona boye a pesi instruction dans l'immédiat nde babimisa kaye l'air babimisi arma muto liboso abengaki c'était moi l'air bakangi ba bano ya beni bana mike belef basalaka ba marche bakangaka banana mike oreza okangamona muke école primaire pourquoi les bakangi automatique babenga na antenne nanga ya beni na bisi spécial directement ba ke libérer bana wana donc moni donc ce qui service à sécurité to ba bossa ki BCRS ezali c'est parce que bana na pe basunga bino parce que tant mo konzamboka yaka ba ka clé ISB ba pesa mo konzamboka ba information mosusu me bana wana mais bon négliger ka bana na bokanga bana ka ba service na bino yangone loko to senga omoni président de la République azabu kula kanabiso apôtre jamais même pas nandota ko critiquer chef de l'État parce que chef de l'État papa naye tango bakangaki ye na musée bazongisi na village natal tango ne lokwa bakangi yesu ba disciple nyoso bakimaka mais tango na IDPS ki na noyau moko esengeli koyebisaka peuple histoire Sylvain Kamani Joseph Kapika Jean-Baptiste Bomanza ba Roger Kakongo ba Mwapata baki na veme ba baki te to ko désarmer te ba benga kinga to créer force d'action spéciale à l'époque logo à Lyon à Aigle on a pouvoir à créer fils biso to créer face ngai premier communiqué qu'on a signé comme chef état-major en face ba to ba bio IDPS c'est branche armée après ba bisinga signé comme président national. Donc vous allez moko militaire makasi nanga mo ya koto wana bakangi ti bakangaka ba bomanza na prison na nera ya kangi bango tango ya Joseph Kabila bakangi bomanza Kapika Mwapata Kakonge na papa moko Kadima bakangi ba na nera 2 semaines après bakena prison makala 6 mois kuna na nera interrogatoire eka question moko Chéri Bongo wana kandenge pelolo tuna azamutu to ezaka kombo bobambaka babite azali parce que jour nga pe benga bakanga ngai o banda oluka ngai
na termi devant centre Lindonge na 14h na cheka ka impa na kende na 20 côté ya ndako ya Sylvain Kamane mbule kiti ya briske brum na zongi ndako mbule katane na vai na ngape vie Kamane pe azaki na ndako 6e sens kaka ebimisia na ndako akena 2e ndako na ye directement baye ko anera ye ko sala descente batumi ya IDPS bakanisaka ye nde moto atekaka plan non eza ba 6e sens eza ba force spirituelle ezali ngai baluki ngai bakanganga na balonga ngai immunité honorable weloli honorable Lisanga bayibisinga babino PGR a osenga balongolo immunité mais Olivier Kamita taboyi président assemblée PGR na no PGR chimanga vous allez député national na vandi na lali na 2h du matin sénère musinga abi kende ko luka PGR mais ko tuna avia mutute so tuna avia muta olingate na yika na Gombe na Lamuki na bende bureau nete na bengi 2 personnes bureau PGR ga on a INSS ba confirmer na démarrer ndako tiko koma na INSS yaki 3 minutes na komi na yena un mercredi na kuta na protocole na yeko kuta na PGR o le mercredi ya mbakate ngana bite na juma karona nga ba député na PC na bino ye za ko lukanga ye laki se makaro akosepela ke mutongo ye wa ye na kochi baki opesa PGR chimanga mukeba na PC pe ya sonam abio aya na kochi na kuta na papa wana atalinga boye abengi directeur ya cabinet na ye haki mwindu boye na yebi komo na yete to sololi atuninga kaka bi courageux yo ngabite courageux na j'ai pas vie chaîne donc c'était ça nde makampe mamuto sola ki wana nde ba vrai secret d'état donc secret d'état donc to retenir que parmi bateau va jouer dans l'ombre na ba service na ba renseignement na ba risque peut même na compte de Etienne Tshisekedi apporte Thierry Bongo tu fais partie na on fait partie na sali makambo ebele même tango yo ya le toaki na opposition na tango opposition ku nyonso ko salema eza na pouvoir il faut les kepa na ngai mais eza wana nde babenga ba secret d'état na ko bimisa yango te. Merci. Voilà, alors tozo kota na mozindo parce que TVZ ngoso la tikelo maluba et là on a sepelé la rapport Thierry Batou Bayebi tozali na 2016 15 tozali ba mission ebele wana Batou Bayebi papa santé azali na muniere toujours na muniere na ba muniere na nga rouge wana tango kondo Tshisekedi da kufi na sali 2 ans ya pile ya matanga na longola muniere te Batou Bayebi na muniere ya rouge na longola muniere mukolo FCC cash pasala ka mariage nga papa sentinelle de Flavie bande ko na biso bayebi a force du progrès na pesi mbote na longola muniere na lobanga na rota su muniere te mariage ya FCC cash fam diongo na prison makala to ima moza ndenge de cardon eza parenthèse to monaka bande ko ya FCC ba ko ta muniere kondo Etienne Tshisekedi wa mulumba bon ils makambo seleki apporte Thierry tout ça l'émission na ba cascade ya kobata na ba conditions très compliquées apporte Thierry Bongo mais babi pour aller apporte Thierry apparaîtra kana ndeko Flavien pour la nini kaka lelo pe après 6 ans apporte silence apporte Thierry bato Londres batuni mituna yebisa biso sommet ya CAC utuko salem mokonza mboka a pris part ezali likambo tali Afrique. Alors, yebisa biso lecture nous sali na oyo ko sali mana someo to bana wana wana mituna bato à Londres. Merci na boko tanga ba kombo na bango parce que c'est to protéger bango bande ko Londres na pesi bino mbote d'abord CAC d'abord Zalaki créé un certain le 18 octobre 1983 tango elle a créé qui non a 10 pays le CAC ça na 11 pays on a aider population donc 11 pays où il y a CAC zali d'abord Angola ezali Burundi ezali Cameroun ezali République centrafricaine ezali Congo Brazza ezali biso moko Congo démocratique tozali na Gabon tozali na Guinée équatoriale tozali na bandeko na biso a Rwanda tozali na Sao Tomé Principe
et puis tozali na Tchad 11 pays. CAC tango yaki créé par rapport à la philosophie nango lelo na koloba bilan CAC zali médiocre sur 3 plans. D'abord sur le plan démocratie. Ba pays wana ya CAC balingi démocratie te. À l'exception ya RDC. Tango yo esengeli pe ko reconnaître ka atan balobi mutu astazaki mabe moko pe azanga ka pe bola mute ancien président Joseph Kabila tango ndimi apesa pouvoir passation de pouvoir apesa na nouveau président Félix Tshisekedi ezalaki programme moko monene pona Congo na biso yango wana na kosenga toujours na ba classe politique ndenge élection za na 2023 mutu se préparer bosala te lokwa ndenge ezalaka na ba pays mosusu ya CAC ote topusa nanu tosola dialogue tosala boye topusa transition tosala boye wana nde biloko ebomi CAC eloko eza koboma Afrique tangu yo kosala pona intérêt na yo yo za na mbongo ya campagne te yo na discours ya campagne te obomba misima to kabola pouvoir wana ezali politique ya mabe. Donc CAC côté démocratie état nango ezali médiocre. Fai musu ya CAC ezali nene côté droit de l'homme. Droit de l'homme sur les 11 pays nyonso ya CAC sans exception pays nyonso ezamabe. Tango président de la République Félix Tshisekedi a eu pouvoir monde entier, nakoloba bien monde entier parce que naiki ko gérer renseignement intérieur et extérieur, opinion nationale, na opinion internationale, babandaki toujours ko féliciter président par rapport na droit de l'homme, par rapport à la liberté d'expression. Parce qu'il y a zali source, il y a démocratie. Papa ne abunda pour la démocratie. Mais ndenge kaka toujours ezalaka osali eloko bengi bandeko boya ko soutenir bato baye baki philosophie te bangonde baye kubanda ko discréditer. Tango yo kangi journaliste, yo service à sécurité, la police, ANR, CNS, police judiciaire, o kangi journaliste. O journaliste abi ba propos moko boye ya mabe. Mais pourquoi après une semaine, après 2 semaines, bo libérer le journaliste wana? Parce que ce qui a propos mabe, il faut qu'on me mette tina souka. Mais pourquoi bo libérer? Mais l'air yo libéré, hein, o libéré, yo prestige kaka nini, aner to kangiye. Ba kangi ba journaliste ba ki o lien hôtel yo, ba ko lia boye pour bo kangi bango. Bo sala ba biloko ya ba dirango, hein? Service intelligence, le bon réfléchir pour na mboka. Service papa, normalement na ta démocratie. Bakoki ko kanga mutu te, tango il faut de ba inviter, bako inviter tantôt mutu. Hein, ba inviter. Armo saso, ba sala grève boy. Na ye na juillet. Na kangete na biato que to soit na spécial. Souci na bino na 13 années. Donc na ye pas spécial au monde ABC armo saso grève ici la mokoni à l'obité mokonje ici la sikote. Il faut nano 207 millions na biso ba pesa, il faut boy au moins peto seki ngai na kotise susu na mutuka na ke ozongi sarma. Les muso mona na ozo ba colis ba cadeau au moins nabi wana zali réforme n'habite est-ce que le service la minute bon et c'est nga ba réforme parce que à un moment donné ngozolo ba brebis égaré ba ba souté ba travailler malamu te peut-être à ce moment-là parce que ceux qui service à renseignement au sengeli ko kaka par exemple et comme il ko traquer na ba journée c'est comme il ko traquer muto za l'information au le boyo kaye bo traquer bo kangier mais après bon la chaîne ngozolo ba wana mais quelque part ils ont sa faiblesse peut à niveau ya ba service na bino na éviter ceux qui la mabe po zaka bo to ça l'émission après ba na mufunge mukamate leo comment umukwata ka bino zaka mais même toute la population bon souci à peuple ça bien parce que mon réforme c'est-à-dire quoi na réforme balobaka troupe mabe za la kate ba chef ndia mabe za na pese exemple lokola na CNS conseil spécial matière sécurité bâti na 2019 bâti là qui est 3 AP assistants principaux basa assistants principaux il y a chef d'état auprès il y a conseil national de sécurité lelo assistant principal wana au sala intérim il a côté na service à sécurité na 2019 a eu première formation na recyclage hein ba notion na élémentaire ya renseignement na 2020 après 2 ans en Ndambo a commis ko sala intérim
il y a conseiller spécial il y a matière sécurité asimbi sécurité nationale na ya mboka mobimba na on a 2 ans formation na 2 ans pamba ngai na bandi na 92 lelo na 30 ans donc kala mingi te dans 10 ans il faut na zo retraite il y a service mais il y a sali 2 ans à diriger service ou monene coordination. Coordination bateau ba banda tango Mobutu. Donc coordination. Bon, l'air pas hier. Bon, il peut y arriver. Il peut y arriver bah je sais intérim. Au salani, ou qui fils maison. Il faut le kaka ndenge la ka to monaka chauffeur. Azu passé, bah je aide chauffeur, bah pesier à Hollanda orientation à receveur. Receveur habite bima 4 to bima 4. To sala ke escale boy to zo boy era repos boy à Hollanda. Mais yango ekité. Il y a eu formation té, mais parachuté. Parachuté, pourquoi? Parce que révolution salamité, mais élection président. Pas na Sénégal, na Sénégal, Kounezali, chauffeur à présidence, protocole à présidence. Depuis Abdou Diouf, continuité, c'est ça l'administration. Donc, maîtriser le protocole, donc président de Koutabango. Akuti Bango. Et c'est comme nous de famille. Donc, exactement. Non. Pourquoi? Parce que la matière est trop sensible. Renseignement intérieur, extérieur, spécial à Tchaki Angwe Pananga. Naki na bantenne, na niveau intérieur, naki na 40 antennes. Donc 26 provinces, na babeni, babunaga, na partout na bantenne bazalaki. Olobi ke mutaboye, vana nandako. Parenthèse, Boudangana, pour faire une question. Yo zaina bantenne, mon amboka tiribo. Boudangana, Sugoyo. Pendant que vous avez été Boudangana, le service à moi, bon, c'est une question parce qu'on a un expert. Vous allez conseiller personnel, il y a François Beya, il y a une sécurité, il y a une question, c'est qu'il y a la population, mais au cas c'est vraiment thème. Vous avez été Boudangana, François Beya. Bon, question posée, question bien. Boudangana, tango François Beya Zate. Oh, et ça m'est engagé. Ah, donc Makamouni c'est paralysé à partir de février. Même au Congo Brazza, ba pesi mabele na ba Rwandais. Obi ke wane zali même ba notion moko simple. Wane za simple neti boye ya lokola oloba apôtre 2 plus 2 égale à combien? Égale 4. Comment ko contrecarrer? Comment ko contrecarrer Centrafrique? Sans que son olia kolela parce que le service de sécurité za dirigé na ba apprenti sorcier. Donc nous apprenti sorcier. Apprenti flic. Bangonde apprenti. Ako yekola renseignement zakandene et ça la boy. Yano moy bako tia même gouvernement yo. Et ça gouvernement fait à tomber ko banana premier sénat ba ministre nyoso. Bilo monsieur zali ba notion na ko pesa exemple moko peuple landa. Exemple ka moko moke. Congo Brazza apesi mabele na ba Rwandais. Apesi bango mabele. Tozwa exemple moko simple peuple pour mona réflexion. Et c'est là que yeninga kaka siko. Prince ya 24 nde fleuve Congo. Ko banda na Itaga tina Nyangwe komina Lingwala to nommé ango Congo Brazza. Ko banda na Institut supérieur d'architecture et urbanisme Isao. Tiko koma na Prince de Liège nga mwana Gombe to batizango Congo Kinshasa. Tango bapesi ko banda na Itaga tina Nyangwe bapesi ango ba Rwandais. Bino Congo à Kinshasa boko sala nini? Notion élémentaire facile à sécurité ça nini? Ceux qui ba président qui na ba conseiller, qui na ba collaborateur, ceux qui aki biso tengo ba président. Pona ko affaiblir scénario wana benga ba zalo ko la kanseta. Ba transférer ango pas projet pe au sala aéroport ya ki ba élargir aéroport. Benga ba zo kanseta ba tiango na ngambo yo ya Notre-Dame. En face. Donc, place au Brazza Zui, en face, il y a une commission, c'était combien, quand c'était combien. Bango bangi sa bilanga. Bino bo sala ba infrastructure, banina il y a ba entraînement, bo tchepe ba hélicoptère, ba piste, ba makam. Donc quand c'était combien wana. Bo zuneti na force navale ba marin, compagnie moko ba marin, à peu près 300 personnes. Ba marin bazali, force navale zali. Mais écoute, équipement des athées. Bazali, bazoka formation, madame, très efficace. Mais les États-Unis, armée à Makasinde, Marines.
biso pe toko zo compagnie moko ya ba 300 éléments baye na seta wana bazui formation ya ba parachutiste ba tie compagnie ba surveiller kaka axe mai okomona Rwanda akolongwa ke na ye na Mozambique akimi nde moko pe na Centrafrique bolobi ke Kibomango to transférer comme na Zongo. C'est comme ça. Donc tu transférer Kibomango en face il y a Bunagana. Donc Bunagana est simple. Au moins dossier à est peuple congolais sengebo belo moko même le lo soki batu bakolo ba senge politique à bon voisinage. Batu mingi le lo bakolo nga guerre ngai na yebi ba histoire à ba guerre. Guerre zelo ko mabe. 14 à 18, 40 à 45, guerre wana 40 à 45, Allemagne a betaki tolo, mais en réalité, Allemagne batu ba ko kima. Donc c'est que vous appuyer Félix Tshisekedi la politique il y a bon voisinage. Oui, c'est ce que j'ai dit. Bon voisinage. Diplomatie que Félix a toujours mené pour la bande de composition, mais des faiblesses. Des faiblesses. On a semblé faire voir que les chefs de l'État, ils ont faiblesses, tant qu'il y a une voie diplomatique plus, à ça qu'on privilégie devant la communauté internationale, c'est que non, voilà, ce sont nos frères, mais vous ne pas se comporter. Pour certaines opinions, que Félix Tshisekedi a tout ça, malamoté. Alors, il y a une réflexion, nous sentons que vous appuyez. Voix au moins dans le Félix Tshisekedi président public pour être qui met en reste. Au moni lelo Mobutu maréchal Mobutu qui na armée à Makasi. Mais maréchal Mobutu na politique nae alaki toujours kolandela bon voisinage. Bon voisinage zande nene yo vandaka na avenue peut-être Befale na Kasavubu ozana voisin non à gauche na voisin non à droite na muso azana sima na yo na avenue Soti Jolu ou na avenue Sport na sima yo kana na ba voisin te ba criminel so ba yebi yango ba banda okota ka sima ba voisin biso to ali semi enclavé à part munoko batikela biso ya océan tozana Angola tozana Congo Brazza Centrafrique Soudan du Sud Uganda Rwanda Burundi Tanzanie Zambie 9 pays limitrophes banzingi biso boy. Ce qui est bon voisinage, c'est surtout qu'il y a une guerre na Rwanda. Il faut se poser une question simple. Rwanda, relation na 9 pays limitrophes na biso zandengenene. Biso pe politique na biso na 9 pays limitrophes ndenene. Rwanda a dominé biso. Donc, azama payer bien donc coopérer bango bien ki biso. Ki biso. Biso ba biso to na barando. Barando ezali, barando mon même l'air sommet salami, ba absence belé, ba to biso ba koluka. Na sommet par 11 pays. Mais combien de pays ont pris part dans sommet? D'abord sur les 11 déjà ba yakite 2 ba été. Sao Tome na Rwanda ba kiti yaki vide. Na 10 wana do 2 ba été tika 8, na 8 wana 3 ba yaki. Président Denguez ya Brazza Chad yemoko pe ayaki Chad akuto container te parce que yana no moto transition na Centrafrique omone normalement 20 président sala loko non babsa balaki belé 2 ba été babsa belé 8 wana obi 3 5 ba été 5 ba été normalement 20 président sala ke loko et au kande babako président qu'est-ce qu'on va visite surprise président saka visite surprise était service a toujours formé en avance. Tango président ngao a zoki initiative wana na landaki yango. Il fallait avancer l'initiative à consulter d'abord au cas diplomatie secrète au Moussa François Beyanda Osala. Ba consulter d'abord 10 pays wana pas biso moko to faire partie en 11. 10 pays wana ba bengi Angola, ba bengi Burundi, ba bengi Cameroun, ba bengi Centrafrique, ba bengi Gabon, Guinée équatoriale, pas Théodore, babengi Sao Tome, babengi Rwanda, parce que Rwanda to ana na CAC to ana Rwanda na makambo belé ba CG tout ça. Ko benga ce qui est présent Rwanda oya te batindi nini. Parce que to ko na piège ya to oya peut-être ce qui zaki na question na ya Russie. Donc problème na biso zali bato bako simba diplomatie baza ba diplomate. Bato bako diriger ba service baza ba fliquité. Parce que yo mutu ya lokwa mutu abio mais soko lo bibongo alors na otali armée tout le monde qui réaménage bon tout le réaménagement tout le monde mo kozambo ka pesi impulsion
na armée na biso nomination ba généraux au moins quand même ça fait la fierté ils allaient bateau baser bipé musala ngo makasi alors quelque part ceux qui na niveau ya ba service au lobby ba pesi mingi bateau bazali une expérience wana te bazali ba technocrate en matière te mais na armée quand même ils a mapinga kuna quand même bravo pour affaire de ces oko bakana ko ba chef d'état major sika koti te armée na lobaki na koloba ata na lali na pongi bon apôtre pala la pongi te pongi nguma donc ceux qui ba tuninga na pongi armée ça na ba armée président denga zaboye il faut à restructurer des sous-armées naza koloba malgré ba nomina oyo auto à restructuration tout ça eloko moko salamité président pe aki induit en erreur comment ça obi parce que bato batie bango na armée ba diriger armée toko vanda ti même après 100 jours pas besoin balobaka 100 jours bopia bango no 100 jours évaluation évaluation 100 jours eloko kozala te ezali équipe moko faible bango moko pe ba yebi comment tu peux appeler naza kolo bango président yebi pe ya le Léopard ils ont va changer ba jouer na terrain pour le Léopard et gagner match contre Congo Brazzaville to contre Rwanda to beta wana ndembo mokonzabi comme entraîneur abi bon la place dans Longoli na changé neuf na côté il y a centre na changé tout ça pour être équipe beta madame yo parce qu'on est ba joueur batier équipe est faible ba joueur au moins au PC exemple il y a sport il y a foot au moins na équipe lokola Barça mususu pe mona Pauline équipe moko ya moké hein ah oui ça arrive ezalaka donc politique ya lokola lelo ya lokola sport au moins lelo batunios selon constitution ceux qui makambo e marchete il faut attaquer le premier ministre bako attaquer président selon constitution oui parce que les chefs à gouvernement donc président renyagane kaka président na biso quand président pe ya na Allemagne ezali bataka kaka chancelier mais na Congo ceux qui makambo e marchete boka kanyoso kaka fachi beton Kinshasa ezindi fachi beton normalement il comme bon il faut responsabilité parce qu'il y a un premier ministre et un gouverneur ministre intérieur ministre il y a ba secteur batu bazindi et bana ke mbule ko ya alors mais alors la faiblesse c'est côté on la faiblesse dans la faiblesse armée président il faut d'abord et là on a donc président d'abord il faut aux afficher il y a ba généraux non nyonso aux on a messa général tel à côté armée na date tel a évolué boy avant même à côté musa soldat za ki boy aux yango étudier aux ana ba généraux à kalo ba se ba comment le ba retraité mais ba makasi hein ba zaki pe ba chef état major général lokwa ba amiral grand amiral liwanga ba général etumba hein même na niveau ya Kasai bazali hein na Kasai pe bazali ba généraux ya makasi bazali misu même tanga mobutu bazali te comme ba espère retraite wana yalo kwa Joseph Kabila zaka soldat ata lobby ke ona longwe soldat za soldat des esprits ezala batu misusu yalo kwa neti batu ko ba François Beyawana formation ya zui na militaire a telemi militaire ako kima nganet na boso ba tirer à 1 mètre nanga papa beta masasi moteme beta takate e beta te mais soldat ko gunza makoko kitana se donc ça va bien il faut to zala vraiment na logique ya kosu toute la tête que armée pour na président non président ko kende armée pour na mboka d'accord pas de l'autre ça là oh général asa fidèle na président oh bongo général Mbala a dirigé que armée plusieurs années plus de 3 ans a trahiragi présidenté asa fidèle na été non on est ba discours moko ya fuite en avant ya ba aventurier parce que ça TV pour le moment dans la secret ben akolo baté le loté y en a bi le loté na kolobango statut to anango mais ezali na ba makamususu eza malamu te batu misusu lelo batu nyo ba omona François qui a ça coup d'état toujours kota non voilà OK malamona parce que ndeko moko mama mo benginga na Belgique alobi yambela biso apôtre Thierry soki batu bakota ba commentaire il y a vraiment une émission de cas qui maman a toutes les questions à partir de Belgique avait été apôtre Thierry bongo tolandier à la qui une émission de cas qui a lobby nani François Beya avec une intention ça coup d'état ndenge lo baki na émission de cas qui bon ce que ça dit bongo alors banani bazali na base ya complot contre François Beya
Autant qui va monter sur ce que ça va monter le bagi avancer alors banane va aller contre François Béa. Bon, d'abord peuple congolais. Scénario, oui, c'est bien. Donc il y a liboso scénario banendengene na betela kibino na mikolo le kaka na vendredi passé liboso ban parce que ça la coup d'état na 2019 lelo azali numéro ya ANER a Jembelo ba utiliser ki pasteur moko ya muluba ni wana na kotanga komo na yete na bangi yete mais ezali pona zana église na bato belé na limité pasteur wana akio manipuler prophète moko a ghanéen prophète ghanéen a pesi prophétie menace coup d'état ezali na mboka donc ba sa président coup d'état oza Hollande prophète a manipulé parce que ba prophétie moko kaka ko pays moko boy on a pays tel africain au message moko pona président Fachi président Yebango ezalaka mingi yana baza ko beta yo ba frappe kayo le ba ko ya basa nzambe ba grand père ba osala ba kona pour ba pesi prophétie lo baboy mais lelo on est là qui mensonge donc non c'est vrai c'est que tu peux le nyo sona papa ata ba pasteur ba lobby ata frère bina zo révélation na mboka o mokonza mo nous doit attendre que étudier le nyo sona et loko la prière ba salaka ba memaka présent prière na stade un peuple congolais prière na stade oh prière to pesa mboka na maboka nzambe c'était du mensonge. Ah bon? Après ça, il y a un mboka nzambe te yaki ba mensonge une semaine après prière wana na lac kuna na este kuna naufrage salemaki plus de 250 morts mboka ba pesi na maboka nzambe après na ba mort landanaki mboke koyaki boye apesa na boka nzambe te tolo ba pete ke ba pesi mboka na boka satan non parce que c'est vrai c'est que azana rôle à étudier ba bloc tout tout ya donc ça dit boza musala makasi au sala oui ezali na service ya kana ba sentiment te il faut ko yokaka service il faut ko yokaka po mutu mususu aza yokaka te na butu lo alala ya meli alangwe na tongo ala mukia usukola na sola masanga na yona akoluka information nini oni ulanji TikTok te mamari alobi boy mais benga mamari la musolo ba makamzela benga mamari makambo lobi ezandelo tenga lobi boy azako exprimer ya ye rien ne marche. Rien ne marche. Mouta lobby. Donc c'est ça service. Ngai depuis na yebi service, depuis na vai na service, na tikala opesa idée te ke bokanga moto boy. François Béati aki na CNS jamais. Biso sande chidi comment kokanga infiltrer ba côté neti sikoyo sur les 26 provinces, 21 provinces sont minées. Déjà minées. Kinshasa c'est miné. Lelo te zako bank satena ko bisa peuple vérité parce que lelo ba prophète wana o ba mona ka coup d'état ba service à sécurité ba mona ka coup d'état président zako courir un grand danger nani akoloba muta koloba zate akoloba zate to vandite to tala kakati to ko tala ba service ça musala service ça musate station za na rouge station za na rouge muta koloba zate ba vandi bango. Comment déjouer situation? Moutako nani yango ko déjouer situation? Nani yako kendo ko bisa ba président tel tala ba tuboy ba koche pa na bino ba ye awa ba ko kota bo mettre fin na iloko nani yako loba? Donc ba vidéo circuler ba kangi ba Rwandais na changu za solo mboka eza mabe yango na président de la République ezali na senyo mbongo te mabende ba senyo mbongo na senyo mbongo te na limite président de la République Zongisa François Béa aza innocent ce François Béa qui mutasa la coup asa le babi ke bakange pona biso to panda ki to bito tika makambo totana niveau justice quelle a été la conclusion justice c'est-il là ya mona ko senga na bande quoi justice parce que même yo senga mokozambonga Zongisa François Béa dossier à niveau justice mokozambonga la justice indépendante quelle est la position de la confiance la justice na biso ya Congo parce que ceux na lobby nazana confiance dans la justice te zamabe na confiance dans la justice na biso to na justice amalam to na ba magistrat to zana ba avocat bien makamoto bien mais justice azala au milieu du village
lelo ba orphelin belé ba perdre bandako ba veuve belé ba boki ba perdre bandako. Pourquoi? Parce que veuve azana $100 te adversaire azana $1000 à pesi bakati likambo en défaveur ya mamana. Donc justice na biso zana bele mate ba preuve moko ezate ko impliqué François Béa ni ba collaborateur na ye ba givandana ba état de santé za médiocre. Bana mingi para mingi bana mingi ya ba prison ba koti classe te papa koti classe te papa ngoko déjà ba futa kete 10 mois mpe mwana okende classe ndenge nene président ezaki mensonge monté coup d'état te ce qui président vandi akotala muta bande ko croire na président en 2023 aleka c'était François Bé lelo bato ayo wana ba parti pourquoi ba ba ça va comme une ambition ba député ceux qui le makambo tourner bango ba bi continuer carrière. Donc exemple makambo komelaki Kasavubu makambo komelaki Maréchal Mobutu makambo komelaki Musée makambo komelaki Joseph Kabila et sengeli normalement président 5e président était yaye président de la République a un camarade président de la République a un de côté. Donc Maman Denise vraiment zala pembela mobali na yo bako c'était lié de flatteur ba flatteur lelo ba makambo ba faya mbongo zalit il y a des ba faya mbongo tela lokola to zonga makambo ya François Béa tala projet munene président Zwaki de basala port non profonde ya banana port non profonde et ça projet bien mais nako bisa peuple procédure pour ça port non profonde on ezali mabe za médiocre c'est-à-dire quoi pour nous ça la port selon la technicien kuna ngo ezali à peu près $500 millions pour nous ça la port Éthiopie mboka pasi conflit guerre basali barrage à renaissance kuna ngo $4 milliards sans aide extérieure. Mais biso balobini ni port wana bazi arabe ya Dubai ba ya basala port wana or ko sala ngo ezali et qu'on dépasse 500 millions, il est quand même $300 millions, mais tu check à 500 plafonds. Pour un Mickey na matière de port privé, or moi ça dénonce ça, fermeture à port privé. Pour moi on a combattu, ils ont un déquet. L'année 2021, et coûte ici $130 millions. Mais pour na battre on a port wana kunango ya laki $30 millions. Donc balongoli ba taxe à l'État. Batikali na 75 millions bakaboli entre actionnaires, même on attrape à Zali peut en fait il y a actionnaire na port wana privé wana ce qui le port il y a no profonde basali l'état est moko sali yango atie comité ba DG ba PCA to atie bango bazui mbongo même na banque crédit après une année kaka ya kosala il quelque côté ya biso plus d'$1 milliard automatiquement 500 millions $400 millions auto defaki to zongisi o ya likolo nyonso na 900 na ne kolanda to komi kozwaka 1 milliard et quelques mais le lobo pesi yango Dubai a zui yango azape actionnaire majoritaire talana no comité au président nommé na ordonnance président nommé ba administrateur a nommé équipe mais batuana basa kolela basa komona ba film mieux vaut que tu na bango ta base à l'administrateur à marché central. Merci. Alors, Tozoko, question en France, position et justice face vis-à-vis, il y a affaire François Béa, au PC conclusion, il y a justice. Donc, justice, pour Azo Samada, liberté provisoire. Donc, c'est la justice, Azala au milieu du village. Surtout au Senga, na Bokulaka, Nankumu, chef d'État intervenu, Atia Odra Bakeno, Nalingi Makamunde, Asaraki Yaba, Edi Kapende. Justice vraiment. Ngana habite que ba côté la François Béa non. Justice est là. Ce qui prévient ça te ba libérer zonga mbango sala musala parce que mboka ezana danger. Alors, libérer justice et acquitter. Ninga quitter qui Vital Kamerhe, tout le monde Vital Kamerhe. Azo tambola toujours tourner Amani, Lukaka Kimia et puis qu'on continue qu'on soutenir mon Konzambo ka Félix Tshisekedi. Est-ce que François Béa a continué à travailler na Félix Tshisekedi ndenge yo yebeli parce que vous allez proche collaborateur ngai soki nakoloba o ezali eko changer te nga nakoloba parce que le premier jour que François Béa na prison
na makana mois d'avril liloba liboso yebisi ngai alobi apôtre sambela na président. Oh, malgré la souffrance et humiliation, moi si humilié, maman Micheline humilié, alobi nangango à 3 reprises. Donc naye toko sola ayebisinga nangina kende directeur na biso moko na opesa yembote azalaki tant nyonso François Béaki na prison. Différence c'est que pas François Béaki na prison ya ozonga na Polydor, donc zaka toujours na ye François Béaki. Azaki François Béaki singa lobi apôtre Kobo Sanate sambela pour la président. À 3 reprises. Aki toujours na souci à présent. Même il est là quand na souci à présent. Vital Cameroana, azati lo na souci à présent. Président zo bango mi balé a réhabiliter bango pour na ba sauver yete mais ba sauver mboka. Parce que situation est bien té. Ce qui situation est bardée, même les bateaux balati be étoile wana. Ndenge ba généraux ba katsaka braza bakimaka ndenge pe lelo pe makambo ko koma pe na niveau ya Congo tolingie ko mabongo te nzambe asunga biso mais bato bayebi misala bazala pona ko sala musana bango. Voilà, alors maintenant bande ko Congo Brazzaville a une question parce que y a une question il y a bande ko Afrique du Sud au peut une question sauf François Béya ko au travail au peut se répondre. Alors bande ko Congo Brazzaville est-ce que ça possible lelo et que paix et se retrouver na nord-est na biso qui met kota Boudangana, est-ce que l'élo na ngonga oyo qui met au kota et puis présence à Rwandais na Congo Brazza et puis na Centrafrique au Kolobane. Bon, qui met au kota eza pona peya na est eza ga décision ya président. Président soit décision. Ayo kabatute parce que nani akopesa conseil. Mutopia président conseil azate. Parce qu'il faut monter au pire conseil foyer ba domaine wana na domaine ya justice na domaine ya diplomatie na domaine ya armée il faut bato baza ba spécialiste ndi ba ko pese conseil mais pour le moment option zali pona kimie kota na mboka na biso Congo politique à bon voisinage ba kubeza la te soki de tala vie d'engez aza ko yaka toujours présentation ko toujours Kinshasa. Ce qui est là, yoki ke, c'est exemple. Ayoki ke yo batu ya opposition na ye, ba komi ba tiarie ba bango Kinshasa au salane, rando bandi. Paul Kagame, azaki na biso ensemble. Ce qui a commis na rando, beaucoup condamné kakate, pourquoi commis na rando? Azana kimete. Pour na intérêt moi il faut des diplomatie biso kana communauté internationale ba intérêt moi na ba bima Congo to luka pays mususu pa kende no ba vanda kuna pour guerre sila ti afde la bandai ko ya lokola ba balmano balma bandai ko continuer ke bando luka kaka ba juif ba exterminer ba juif partout juif ala ki na Pologne na France na Belgique na Italie partout juif ala ki il faut ba lukaye ba exterminer ndenge pe lelo ezali le bakangaki yesu babande ko sala coursia koluka ba apôtre Jésus koluka bango exterminer bango donc pour na payer na est eza d'abord présent azala a jouer politique moko sincère na ba 9 pays limitrophes asola kimiko zongezelo momuke avant qu'il soit trop tard. Pour le moment, mais il faut que soit là. Le président Rwanda va attendre le tapis rouge. Nous sommes malgré que nous sommes là. Oui, que Joseph Kabila sur le Kagame. Mais au moins Félix, au moins au solo là. Là qui c'est Bolingo, nous sommes Rwanda des raté. Ce que à compter que sur le monde. Té, oebi. Diplomatie, il y a bon voisinage. Oebi na diplomatie, ezaki yumate. Diplomatie qui exagéré. Té, ezaki yumate. Parce que Paul Kagame, ndenga zawana, a une influence partout le lo. Ce qui le lo kaka, tout le but est na guerre. Armée na bicha na plus de 150 000 personnes. Armée rwandaise, ils en a 35 000, na 35 000. Batindaka na Mozambique, bakendo sala sécurité kuna tango yo bataka El Shabab. Ngana ebi comment ba Rwandais baza éparpillé na ba mission ya ba Nations Unies tout ça. Ebi. Toza makasi. Mais ils ont la réalité mususu o na osenga toza na bondeko. Voilà. Wana bomba ngo eza makambo bino. Moi obimisango na itando ikeza te. Alors, bandeko Allemagne ba tuni question.
makambo wa surtout que na ba frontière mususu to ke na mboka mususu mboka paya likambo ya Ukraine na Russie ndenge okolandela ngo opesa pa analyse na yo baza besoin bayoka yo est-ce que écrit comme mabiso na guerre mondiale mususu ebotama tant tout le monde a Russie Ukraine tout le monde a on comment c'est que pendant le roi Roger tout le monde qui Ukraine a ko résister à un moment donné tout le monde qui non Russie nga zu likambo et que a ko mater Ukraine et que cause la dégâts amener ça même aux États-Unis alors tout le monde est zoomela Ukraine peut azo résister ma militaire russe va couper bébé et comme c'est sérieux makambango alors et comme même ambition déclenchement il y a guerre mondiale mususu koya est-ce que c'est possible bon on a mis tout dans l'Allemagne c'est Ukraine biso to bandai kolandela ngo avant parce que et bandi na on a laboratoire il y a François Mbé le 24 février mais biso ebaki déjà bandiloko na depuis octobre derrière la Biélorussie premier déjà là qui na Chine pe na Taïwan ndenge mo pe Corée do ba contour ezebele mais guerre mondiale na no sikote dans peut-être dans 2 ans 3 ans de guerre mondiale cause mais guerre on a pe cause ba guerre ba jour ya konde ba guerre à 6 jours et cause même sous 5 jours moko boy guerre on est cause la ya benda bika mais to senga na nzambe surtout mingi ba africain o baza na Europe no ba na Amérique no ba na Asie vraiment nzambe asunga na mutu mwa système ya kotala kape mwa sima na mboka pona kozwa mwa to terrain to nini ezala guerre eza no te mais loko eza danger koya c'est-à-dire quoi au moni États-Unis pourquoi États-Unis ont soutenu Ukraine États-Unis ont soutenu Ukraine de Flavien ezali parce que États-Unis azako koisa Union européenne euro lelo euro ekoi États-Unis ont soutenu conflit wana pona a déstabiliser dollar lelo et mati États-Unis azako Union européenne là qui adversaire États-Unis lelo na scène lelo comme kaka États-Unis et comme lelo Chine donc Europe est affaibli ba président européen na ba gouvernement européen ba yebi piège wana te parce que comme Russie a se préparé qui depuis 2014 ayebaki ke loko bekoya ba pesa ba sanction mais retour ta le lokola na Belgique ba facture énergie oui bandoko ya ba 5 euros et comme ya ba 500 euros mutaki na moi salon de coiffure ne facture bandoko ya 500 euros et comme ba 1500 euros ba batu ba kangi ba boulangerie donc pas ces akoya leto ko koma na ba novembre décembre pas ce ko ya sous grave Russie parce que aux Alate États-Unis parce que aux Alate passionné aux Andes parce que moni Allemagne à la moki tali te oza fausse affaire Allemagne a bandi ko s'organiser déjà a ko s'organiser par rapport à parce que peuple congolais nzaleza ko ya munene na mokili et ko ya na mokili à partir avant d'aba 2025 2026 2027 d'aba 2029 nzale ko ya na mokili ndenge ki na nzalo ya voilà zo en tant que prophète Moussa Nzambe to en tant que expert ya renseignement to ne za réalité kinzale ko tabi e ko kota na mokili mobimba à partir de bitumba ya reçu après même bitumbo ba bitumbe kweno ba komesa arme nucléaire ko betam il suffit kaka lelo toko kendete il suffit kaka président mokope abima quelque part yepa ye n'esprit na yowana yepa latiki démon o pa latiki démon ba komeka wana vouloir ou pas ba komeka wana Chine Taïwan ou bien États-Unis ako affronter France ako affronter Russie pas ako affronter eza ba jete ba di ba mona ngo ba je ba komeka na meko so ba joute tantôt 5-6 jours ici mais ba dégâts nango alors bandeko poto ba Hollande ba na France ba ki ba France déjà ba longa ba congolais ba na France ou bien pour le moment on a ba renseignement ndeko nyoso nga na kina petit frère na nga ki na Belgique le nzamba la ksenga message na 2008 na convaincaka elito pona zonga na mona kake lere yindi moya zonga yakate na convaincre na corrompre na corrompaki matériellement makamnyoso na logiciel inter et moi kaka pona ndima azonga na bisaka no Dubai kozala kuna te petit frère mususu gege aganyaka DVD letterie na 2019 alinga kende États-Unis nabi ato gagner ko kende te mabezali muto gagner DVD letterie doit DVD letterie mais soki a gagner au pexile kino kende lera aganga kende kaka na date wana na 2020 wana Covid bandaki batu bakufake belé na mboka mopaya oyebi anglais ouais attaque apôtre Moussa Nzambe oui nazako sécuriser mboka nako sécuriser libota na ngai nako sécuriser peuple même bana poto oza moi terrain
même atana ba bibwa atana ba maluku kuna atana ba nini moi terrain moi loka muketongaka moi économie mbongo evana la maboko. Voilà, apporte Thierry, tout cas, on a 4 questions, tout cas, on a 10 minutes pratiquement, donc 8 minutes pour tout clôturer l'émission. Na kotuna mais tuna, on doit 2 minutes à la question. Au Moussou Bande Kwatuni, les loyaux, au Tagi Koloba, on a Bande Angola, armée Nabiso, ils sont faibles. On a évité, on a Kolobanine exactement. Et puis, le but, Oloba, qui n'ont ceux qui les loyaux, guerre et côté Namboka. Rwanda n'a pas senti comme menacé Bisso. Déjà, tout le Congo Brazzaville, présence à Rwanda. Alors, ceux qui les loyaux, pendant Rwanda, ils ont assis maintenant M23. Bitumbe Bandi. Armée faible, tu regagnes, tu peux tout gagner. La stratégie, c'est ça. Bon, on a rectifié mon cas, on a bâti l'armée Nabiso à faiblesse. L'armée Nabiso, au niveau Afrique centrale, l'armée Zali forte. Nous avons une armée très forte. Nous avons des soldats. Mais il faut qu'on revoie la stratégie. Ah, d'accord. Dans le lobby, on a vraiment pas battu. Apôtre critique armée parce qu'apôtre est produit armée. On a vendu plus de 16 ans dans le camp militaire, dans le quartier des officiers, dans le camp Koko, on a venu Bonongue, numéro 23. Donc, on a soda. Bien sûr. Donc, on a vendu carrière dans le renseignement militaire. On a un renseignement civil après. Renseignement d'abord militaire. Donc, on a négligé comment remonter l'armée, comment combattre l'armée, tout ça. Et donc, on a même conseil spécial, comment remonter l'armée, comment réformer l'armée, comment tout ça. On a un projet, malgré ce qui est là. Voilà. Question Moussoussou, comment évolue la santé à François Béa? Siko actuellement, aux collaborateurs naïe. Et puis, Bandeko, Bazalaki naïe, Babi, même si la prison de l'eau. Est-ce que santé na bango, Baza bien et tout ça? Bon, d'abord, avant de voyager, Bazalaki na état mon critique. L'aide Bando Zaranaye, dans le cas de la prison à 11h pour Fandi, au sentir que il fallait d'abord Akendaka check-up une fois par an. Mais Akenda quitté, ayo kukuta na ba problème, na ba torture morale, tension, tout ça, nde état yaki mabe. Mais l'ère a commis kuna bandeko na ko bisa opinion nationale na opinion internationale, à part ba médecin, à part maman Micheline, moi si naye, muto azan information par rapport à l'état de santé actuel de François Béa Azate. Aucun collaborateur, j'ai bien dit aucun. Donc vous en avez même des noms saka bembi, est-ce que l'anda quitté nana coordonné na été banda mata avion ngatu kutena François Béa Souka na août abimi les 16 ngali les 14 na kendo tena l'air abimi abenga tate petit nanga to kutana te tia mataki avion ti lelo donc vous avez information il y a évolution état de santé na mutu moko pe azana ngote sauf peut-être chef de l'état parce que chef d'état azali au-dessus azali kolo tantôt azana mutune moko atia basola ka uko wana eza supposition président il y a que mokonza mboka mtoko za donc andora ba collaborateur sur le côté aucun na lobby ngo bien aucun na tie le boko nanga coupé aucun mutu moko te même yo proche collaborateur aucun. Donc, ok. Donc, ce moutalobio, tu as supposé. Et bon, ma collaborateur dans la prison, bah, ben information. Bon, bamonde mawa. Neti ba gifanda wana état santé qui mabe. Moi, ba bimisa bangwa te pourquoi ba lo bani. Justice ko bani. Oh, avant to bimisa bino ta bo malade. Et c'est non François Béazon. Yena na bikite. Donc, yena azon anano donc président à ça intervenir. Voilà, Bato Massina, voilà Bato Tchango, parce que la sélectionné il y a question, na ba na zoka diaspora ka ya pototé na zoka France, Allemagne, Belgique, na Angola, na ndeko Congo Brazzaville, na sélectionné. Massina côté Mamari. Côté Mamari, ba ndeko Tchango, na pesi mbote ba ndeko Tchango, na question mo ba ndeko Tchango, est-ce que c'est possible que RDC ait récupéré position économique né à 60 otomona ka bato ba kolia malamu lelo passe insale koti apporte Thierry bonga kolobanini pona nzala est-ce que lelo Congo peut-être ko vivre né bande ko biso né ba koko na biso ba parents na biso ba vivre na 60 économie mboka na biso bon pona ko zonga na étape wana oui c'est possible mais pas avec ce gouvernement
pas faire ce gouvernement. Ça malukonde on va multiplier yo moni yo ba recette zo kota yo moko zo mona ndenge lelo yo ba komi na budget à 14 milliards au mona te évolution avec ça aucun gouvernement depuis Mobutu atteindre déjà ba seuil wana ya proposition dans cette budgétaire dans cette amboka wana eza ba slogan ba budget wana oyo kaka ba budget peuple organiné yalo ko ba fonctionnaire te na landaka ba fonctionnaire ka ba matisi biso mbongo ba fonctionnaire mbongo mati bango mais tout ce fonctionnaire ba mati bino combien on lui a 20 000 francs 40 000 francs na bible il faut cardinal mbongo akenda sala bango prière il y a délivrance ba fonctionnaire donc tala de leur budget ba tu basa ko s'enrichir mutu ba nommé ministre aye zali pamboli na ye ba nommé ministre qui locataire des chambres salon a au foot là mais ba nommé ministre a commis na ba 5 millions de dollars 10 millions de dollars mais peuple souverain on a voté cabine on a pesa cabine au pouvoir vie les années le situation est catastrophique mboka lelo mboka est catastrophique donc pas toujours en 1960 et senga donc président soit casquette ya Kasavubu et senga président azwa casquette ya musée parce que ba ministre à musée wana mana ko ba ministre musée ba collègue na biso ba bimba yuana ba yibaka te ba nani ba Didier Mumengi ba ministre musée ba yibaka te mais lelo to ko bango te ya comme so programmer émission de to ko ba comment ba ministre ba ko yiba des millions pas ministre lelo di sola milité 10 000 dollars 100 000 dollars 200 000 ba tikela ngwa porte chéri des millions 5 millions 10 millions 50 millions 100 millions donc ce qui est dans le marché, les Américains vont exploiter la richesse dans le pourquoi on peut ça? Pour les Américains, il y a au filet. Au filet, il y a au filet. Les Français, il y a au filet. Les Chinois, il y a 1 milliard de dollars. Il y a une richesse dans le lingi. Inde, il y a à PC. Mais il y a Chine, Inde. Il y a Simaneza Iran, Simaneza Russie. Si maneza Corée du Nord, bakoy bangote. Nous sommes à l'intérêt naie. Donc Congo tous na bateau. Merci pour la réponse. Merci beaucoup. Alors est-ce que Tokoki Kolongola wana bandeko ya Libreville na Gabon? Matuni question bandeko na biso à Gabon ba ko na biso. Est-ce que Tokoki Kolongola embargo ya armée? Ya armement pa na biso. Parce que ti les autres za sous embargo ndenge to yokaka. Est-ce que embargo na Kolongola te? Bateau baki ko armée na soko makasi na minduki makasi lokwa bamboka mususu embargo na mboka na biso c'est possible embargo ekoki kolongwa d'abord embargo si ma mémoire est bonne ezalaki depuis 2008 tozwaki embargo lelo soki okalcule 2022 na 2008 esali 14 ans oyo toza sous embargo bauti koprolonge yango ti le 1er juillet 2023 pousse les sous. Mais pas tout l'embargo. Selon les Nations Unies a supposé que l'embargo zanano. Pourquoi? Parce que les officiers supérieurs les généraux ont marché à l'arme au niveau est. Il y a un débat. Il y a un conditionnel. Mais pour l'embargo, il faut d'abord Parlement, Assemblée nationale, diplomatie parlementaire à jouer. Les députés va jouer, les sénateurs va jouer, et puis diplomatie à gouvernement. Va convaincre. Diplomatie parlementaire, diplomatie gouvernement. Va tiens bateau baza ba camarade ya mindele. Pour mutu musu wa tiens la diplomatie, mas soala mindele te. Wani comme diplomatie africaine. Et alors quoi? Il faut de solo la bien avant. N'était doit mokola pomba sénateur, babi que non, il y a constitué équipe il y a sénat. Il y a un chef d'équipe, il sous une assemblée nationale, il député moko, il fin diplomate, il y gouvernement, il y espère le quoi, chef qui tourne du paix, il espère, il espère, déjà, Sangisi Bango, François, parce que Mundela Zana a yoke la Kamutunae. Le quoi, François Biala, il vanda, beaucoup d'équipes, beaucoup de bêta porte. Il faut convaincre Bango que Mindu qui soit marché kozalate, mafia kozalate, tout ça. Pas on peut avoir raison. Minduke koya beaucoup tek. Merci beaucoup. Alors question souka eza bana mbandaka. Apôtre ozalaka mongo mo ki parabangote. Question souka ngona to kabon dango. Ba bezo mongo mais jamais okipa bango. Bana Équateur. Bana mbandaka iso la iso apôtre na lobaka ngo. Pourquoi bana mongo
te oyo eza bato nyonso bikolo nyonso ekoyoka te bakoyoka donc tosaka émission moko na Florine Mbenga nayebisaka ye donc vieux bomboko avant kufa moko mo abenganga 2 heures du temps pendant 2 heures du temps tosa pendant ndosalaki bamédiation aka na conflit moko na éditeur moko place aza koseka libre débat pia yulo mombo na bomboko bakoyokana te nga médiateur vieux bomboko abenganga 2 heures du temps unité ne sili na bito sacha combien d'unités nga pe na kina 10 unités na bengie 1 heure du temps vieux bomboko na yeko sa médiation pia yula yebi heureusement vieux bomboko avant kufa bayokanaki donc ngai nde nkumu na bino do vieux bomboko ndenge azate c'est moi muto awelelaka so nga welela poste wana conséquence ekomela ye donc d'ici 2000 na lobakango bomona pe ba conséquence te na tiaka bana est-ce que yo so ka bakanga mongo bakanga kete ba mongo bakanga bango te donc avant 2025 na ko solo na bango pona na tia siège ya ba mongo na ba tetela na mongo na ba lokele na bato ba manema do basangana gilwando wanachaki ekoti ya léopard papa te ba wana ya ba bikoti te leadership ya vieux bomboko ezepa na ngai leadership wana bato nyonso bakoya donc soki oboyi yango oboyi apôtre yeba oza problème na nzambe omona maki nzamba ba non même nzambe pe les musupa zaka mongo. Merci n'apôtre Thierry, ça n'a pas été facile pendant 80 minutes à bâton rompu. To beti masolo ya mboka, to tuni ba question nyonso na sélectionné qui une dizaine de questions aux population ba congolais au balanda biso mikila poto, Angola, Suisse, Kinshasa, Libreville, Mbandaka batuna question, Londres, Belgique, France, Afrique du Sud, Congo, Brazza, Allemagne. Au moins ba mboko na sélectionné qui bato balanda sur les réseaux sociaux plus de 13 000 réaction ya bato bakomi et puis ils ont se poser. Merci l'apôtre Thierry Bongo, merci la disponibilité na yo pe na banzi ete makambo lobi bato balandi yango na bokebi et que bato so au contredire le lobby. Bon, ezali démocratie. Moi je suis un démocrate malgré révolutionnaire. Donc nalbi masonge te oya moni qui apôtre akosi na likambo ya lobby akoya ko sala pe débat aya mende avant il fallait bien. Aller bien. Voilà. Apôtre Thierry Bongo Moussa Nzambe et puis proche collaborateur, il y a conseiller spécial du chef de l'État François Beya. Et l'on a été tout pour réagir ça qui donc na zongi ça qui est pour répondre na mituna na bino na base était assez pénible. Ma question moussou sous relevé de la sécurité d'État à donc à la télévision mais d'une manière générale à mettre un procès ba difficulté pas problème peut apesi un plan de sortie de crise to peut proposition pour être makambo belé que ne malamu na mboka na biso pe a pesi mokonza mboka longonya pe alobi oya koyeba pour être mokonza mboka asimba Congo na mpifoza na Congo kende liboso pona biso to suki awa to kutana bino na mikolo koyana ba invité mosusu pona obeta masolo ya Congo ndenge na lobaka toujours pour ko elame na mabota na bino matondo mingi. Ma mission TV, le miroir du monde.